Congo bana poto bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Y a pas à dire. Bon ça peut être, n'oubliez pas que elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens, minene. Salut na bandeko nyonso bozolanda biso na elengi na biso TV. À chaque fois na biso rabino bo s'abonner ya mingi na elengi na biso TV. Oyo ezali chaîne ya propre Jericho Betox DCC malgré nazo tika elengi na biso TV émission ya suka eza lelo elengi na biso TV en tout cas Cynthia Bombo nenga simbi caméra Cynthia Bombo de courtes jambes bombé chargé banini ya simbi caméra donc émission suka lelo na otika elengi na biso TV pour na kende le transfert le plus cher du monde nazo kende ce qu'on a Vision Plus TV chez Bella Dinganga mère solo la bien malgré bato na solo ka bazotonga tonga mère solo la bien yango Jericho Betox Gérine a préféré travailler na Bella Dinganga pour esa la kitoko. Alors na émission nga masolo ya mikolo o na bisa rabino chaque fois bana mikeba ko tate les ala chaque fois na pesa rabino ba information o ezoleka pendant toute l'année il y a surtout na RDC et surtout toza musika te toza na bandal na Prince Kasavu Bouana non loin na Bichilix non loin na Mikachu sika oyo kala mingi te Jericho Betox azo banda répétition et puis naza liboso ya titina terrasse moko ya serre na biso moko titina donc esali kitoko makasi naza liboso wana j'espère que bozomona ndenge ba image tozo illustrer bino ndenge toza pembeni ya Prince et puis Salon Mishka peut toza pembeni wana donc tozo ça et la bino émission. Alors lelo Jericho Betox merci beaucoup na bombo talaka Cynthia Bombo asimbi caméra moi na moi si asimbi caméra zo filmer moi mobile. Alors lelo tosolo bela actualité par rapport ya cinéma Congo actualité ndenge zo kendele lelo na pesa na information oyo le 29 juillet marche de santé tokanisa wana ba basali organisation moko ya bato bandeko nyonso bakufa ya cinéma congolaise yango yo pe batie bilongi na bango nyonso na kati awa initiative oyo ezali na JP Masamba oyo baza organiser yango plutôt na bato ebele et puis le 1er août wana ezali remise ya ba trophée de médailles na ba diplôme il y a artistes comédiens oyo ba presté pendant toute l'année pendant makambe belé tokozala wana na caméra oyo tokozala na poto c'est la bino ba image mais tant on a kozala na kozala suna elengi na biso TV te na Africa Telema TV te na kozala na Vision Plus TV chez Bella Dinganga. Alors aujourd'hui je reçois pour vous Eric Kenzo oyo évolué na groupe ya Masolange Mindondo oyo pas mal de films azo sala moi makambe belé azo sala yango na yembeli bino yeto solola na ye to ba ndenge nini to makambe roleka. Alors on azo maman ko bonjour Eric Kenzo. Bonjour Jericho Betox DCC, tu veux dire que chaque Congo y a ba comédien tout. Ouais. Santé Pépélé. Ouais, par la grâce de Dieu ça va pena. Ça va Pépélé, j'espère que tu peux savoir rendez-vous na yo to kutana après répétition na bino to kutana to sala émission par rapport ya ndenge garage maramezo kenele sinon boulot zo kene bien. Ouais, boulot kene na Pépélé, j'espère que mo wa ina répétition mo ni degré musale zo kene degré formation zo continuer kaka yo mo monique à l'aise pena boulot que Pépélé na ngolwa nsambe. Alors boulot so kene Pépélé na pesi kajulu samba bambote belé wa kwetu picho mwambilai wa kwetu Francis Moulouba cher na pesi bambote belé na bosanité masananga Rodrigue Dimoke na Allemagne et puis na bosanité Charlotte Mavinga salaka ndenge tolobi et osala bien Ritz Pabilo ami Pabilo na Maroc Kalami te Jericho Betox Vision Plus TV ozana Maroc wala tobeta tout poto sala moi ba image et c'est Félix Sabino. Alors Eric Kenzo lelo ozo évoluer na groupe ya Masolange Mindondo Masolezo Kelending Masolezo Kende Pépélé ozape chef kuna. Ouais, Masolezo Kende bena Pépélé mère Benado Chabiso à l'aise mutu na place na ye naza chef adjoint à répétition o na do DGP bato belé lo ba Cynthia Bombo la patronne
Miolo baza bien na charge makasi na batu tout baza na sima wana ba Jojo Mazo baza belé musala bien to évoluer bien au peut wana préparation ya oyo na se ke ba tsheza wana voilà marche de santé puis spectacle to kanisa na spectacle oyo to sala les premiers fait dire que na se yo pour sala wana bana poto ba ressentir que a reza ya nzoto et surtout babi au incarner rôle ya manager. Ouais, na ko incarner rôle ya manager na se ki na répétition au moni ja moi be strenda mo poto bombi oyo to boyo bimisa nyonso po ba comprendre bala moko to bombi yango veut dire que les premiers wana bana tout ya poto ba yaki bana Angola bana Belgique bana Suède mboka ba igeti kamanzi Canada na se ke boya bene belé so boye les premiers bozala wana bo ressentir ba tout bolinge manager iliwa veut dire que et ça la passe na mutema mais tant on a robeta ba biloko na ye na ce que vous sepela vous comprenez que yango wana. Alors merci beaucoup, j'espère que bana poto nyoso bana Luanda nyoso et au bosa déjà na ba avion bozoya boya ko assister le 29 juillet na marche de santé makambe belé donc oyo salama. Alors j'espère que et ça la plaisir na batu nyoso tout. Alors Eric Kenzo ndenge nini ba film mikolo yo côté belé makambe zo tambola bien na ba film ngo zo tourner wana. Un film en na côté belé parce que moi komi kitisa na kosola bien na sara nga pembeni ya batu mukolo za mukolo leki azaleki malgré ki mutema mabe komi na ngopo ba benga yo na film ngo fo ba yoka na bango na bango mais malgré ça mais na to kota banani ngo siko bana mutema mabe po ba benga na bango na bango banani bongo za lelo ba film nyoso to mona na photo ndambu ya yo na grâce ya salaka ya président Chapelé na CP abenga nga intervention na salaka ya biso moko ya la souk spéciali bientôt be bozwa na Africa Vérité News TV babilo moto sala yo na dimension to ke nango non laisse tomber to ke bien la dimension moko bo soki mutatali accompagner ke biso to ba moko travail ça taka na jouer liboma na kasavubu na oyebisa yo leader batu batondi ya dégâts. Et ça va biloko moko boye ya ka ko sala pembe na mère la formation wana yango nde sali banini yango wana quoi. Alors ba formation et sali ne lo pour le buti ko lo ba awa ba bibino pe ba jeune awa ya ba artiste boye sikoyo ba biki teti fort ko boudé boza respecter on peut ba yana pe mususu bazo considérer binote kiteti eza na batu bango bataka kiteti eloko batu ba comprendre te ba yeba ko différencier fier na charisme te nga na ça veut dire que na la fierté mais na charisme na ko ya place moko te que il faut que tout le monde pese moto na loboko oui ko pesa mutu moto na loboko asimbisi otusha boy monde da monde mo la bizarre yango siko na ndenge wana na ko na suki na munoko tomba la sima rolinga na ina pesi obude na yo wana etalika yo siko eza nango fierté mais comme na ki mutima mabe comme na click moko boy soki bosangana ka yo ye bolobenga na ka yo mais soki bosangana ka te comme po benga mutu mususu ne mutima mabe yango siko to mona kina ba film mususu to sala mususu to sala te mais grâce nzambe pas to sala na groupe na biso moko to beta na seke na CL News TV boli olanda film oyo mama minona pesanga na charge confiance na joie principale na Cynthia Bombo à part wana pe moto na nzambe za wana bato bazotala à part moto na nzambe wana pe lo mususu zo ya makasi moto bazala kimia elogoni te to bombeli bango na seke yo moko mto filmer biso yo moko mona musala mais bazala kimia ba mona ngo taka batinga ngata banzoko mama Shako kweza masasi mama Mindolo ye moko veut dire loko eza somo non na bolo ba mingi get kamanti na seka ke zelaka yo moko nde ba conseil yo pesa ngana calme za nango masala nga Glody Galiano na bulo lisusu ide mwana poto sika tu avancer pour ba kandela makasi lelo voilà le quoi tozo beta masola film to ke non extrait ya film moko on a solo surprise au jour qui pas ya Chapelé après tu koya ko commenter ngo mais tika na pesa vient nga Adricha motomètre be basibe babambote belé po ya ya azakana baleki na yo alors Cynthia Bombo to le kambala moko na image ya un petit extrait ya ndeko na biso artiste na to yambi ndenge azo prester et bongo tozonga juste après yo yaka boy kanga munoko nao solo saite boko seksanga te muta musala yaka na senga pembe boete zoba donc bovandi na bino kotala nga boete na fendo mande fo zoba keba yo do zelo
ekolongwate Non, comprends-tu? zelo ovanda ado salité zalawa lufango za la salité donc yona bato bana psanda ndako esila te Pour la changer d'équipe, changer d'équipe. Pour ça, la bonne c'est nous, maman, qui est beton bata Ah non, quand même, yaga na pau yaga na pau bata boni boy di roche soit pau yonani chef à chantier mikolo ndako yo osala pesa ka mbongo ndako soba kama Cynthia Bombo de courtes jambes, bien chargé, bien bombé. Na image osa la biso. J'espère que c'est petit. Mama dongo mamote maya fio tingo moto zane na kinyawa père azosa la boulot chaque fois na lo barake mwana mwasi oyo mama oyo abengelaka mobile ne la police na poto ye wana madongo mana peso bambote belé et puis na bosanité José de Londres Sida Bilele ya maman Charlie Malula na peso bambote belé bosa belé vraiment na peso bino bambote Eric Kenzo tozongi sikoto to landa film wana ya chapelet au jouaki maçon oh eloko wana ti obimisi yango bongo esenga esu makasi parce que eloko wana nazwa briefing nango sur place wana nde ezalaka ke babengi o bien avant ke rejouer boyeboye bien oyo wana ekoma sur place ntongo nalata bilamba moto ondima teke eza ngai mais merci mingi na mama Solange Minundo parce que ti babiloko ya boye ezokoma eza par rapport ka ya formation oyo azopesa ezosala esu bien ntongo bakolanda lisusu oyo ya liboma oyo na ota ojouer liboma ntongo bakolanda lisusu eloko mosusu bientôt na esepelisa awa film ya masala nga Glody Galiano nasi ke dans 2 semaines awa baozwa yango baomonaka edima soki mosala eza yango na kati me bato ya mitema mabe nde baokanga porte sikoyokaka mika na bato ya mitema mabe banani yango basaleli yo motema mabe loba ti nga mpe nabangaka na nga te nabangaka nzala na liwa non bato basaliki motema mabe eza bato kaka oyo balingaka baninga baavanse te ozomona balingi kaka ke bango kaka bazala banani wana nakotanga bakombo na bango te bango place baza bamiyebi bamasa wana tu wana balide wana ya bagénération na biso to namona moi député mara na leli lisusu bamasa wana tu ya bagénération wana bayebi ke naolingi otanga bakombo na bango te mpona ofula bango naoboya bino otanga bakombo na bango bamasa wana bapresa bagénérationobangi no ranki bapresa bagénération na nga bapresa bagénération na naboya otanga bakombo banani wana nga na oyo bando otanga komboa esa beso oyo otangi na bangi na président génération na onani nabonanga baproblème omoni sikoyo yo moko boyi bango sikoyo wana nde bata mitema mabe bango sikoyo bata mitema mabe nga na obanga na Herman osololaka bien Herman Kaso Eriki te nandimi te ke tosololaka nandimi te pourquoi mais problème te po bino bakomene boko eloko mpe nga mpe zela na nalobela ngo bakomene bokomi rankine mo ole bozala na rankine na Congo ya mosala te rankine na basi ya poto soki ndenge ozoloba boye ondi bowela nde mwasi ya poto te ngai nawela mwasi ya poto ndeni ngai na mwasi na poto te nawela ndeni ngai nawela na bato eloko te ngai nawelaka na bato kaka nde na travail so naye na scène mpena nayaka makasi yango natangi koma motu te na bapoeza bagénération wana tu wana ngai moko na evitaka na ngai babiloko mosusu banini na pena na problème na ete ngai linga mingi na beta maso ya mosala na seke yo moko tolanda na jouer maçon seke il faut toki na bacapacité wana na mutu moko teki na kangamaka na rôle wana moko wana ke yo reno na kangama na rôle bato otanga bakombo te obango otanga kona comprendre erika ne makasi te na obango otanga koma mutu te nazolinga te ke akomi konde komi otumoli mutu bake baluki na ndako matika songa oto bundata babundi na ken piana bonga so baluki na pale na obanga na wa na bandalungwa na presse bakoluka nga baomona ndeka musika te non loy awa na 8 décembre nga moko bandalungwa nga bina so luka nga nonga pale tobunda na makofi te me tokoya wana kaka batieli biso scène tobandi na scène apres tosi na scène so tokoki te tokoti na pale na bimisi kaka 3 bilamba nazaka nango wana po yo oyebi kaka ozalaka na 3 bilamba nga nazaka na ebele te misatu ebosi osoki tabata oza 5 tableau wana sikoyo nde tokoinfoke ka 3 wana ekomultiplie ekobota me nazaka na 3 bilamba Ah bon? Eric, yo ba propre na mona ba tournage on a 3 bilamba. Makambo na oloba o batutu ba yebi yango. Masala nga Glody Galiano charge o tikelinga ya bandeko ba pika toyeli mango ya système aboy. Système ande nini? Mona ngote. Banela ngo lisusu. Ilo wa inspiré ngelo moko. Système aboy.
Ah, c'est là ce qu'on a encore Mawana. Merci beaucoup. J'espère que deuxième partie émission la biso yango na pesi Naomi Kisoka na Tunisie na peso bambote belé na bosanité bela dinganga zoya ya kaka mama sociale petit na ngai Stony de grâce na États-Unis panzaka ba vidéo ningo zo panza wana bosani Fallon Sompa Cynthia Bombola patron ya site na ye na bosa Fallon Sompa Fallon Sompa solisangati na Facebook tiko box sa muto solisangati na Facebook so ba komela répondre te Yves Malou et ça la bien solisangane to solo la wana et puis désormais nzonzi ya Jerry Kobetox bolanda ngona Vision Plus TV ya bela dinganga bientôt to retourner filmer bon on a filmé pas mal de films ça na kati na boko sangwe belé Kolo Mobali Zigida Pezoya bon on a Cynthia Bombo Margali ngana jouer c'est actrice principale mais a Rosoango pe mais bon on est na Zigida alors Eric lelo obibo cheboy batu ya baboke bana mibali ki homosexuel et comme kati na bino bakisi et comme kati na bino ko tia balikasa na lolemo po basi apoto batindi la bino ba $1000 ba $2000 et comme kati na bino yango bokomi ko welana bulu yeke koti ndeti batu basala biloko bongo oyeba te so na koloba nini ezosangana soni nga mona komona babiloko yango ezosangana soni nayebi te eza gale oyebi yango mpe oui nayebi yango ezosalama ebele ezosalama baomaki ava tourne amibaki dale olikasa na lolemo nde na oloba boye so mutu asepeli nanga na pale amoni filme ye nango normal estce po asepela nange foka na tia nini ntina azwa ntango ya kosola lelo baigeti kamanti boye estce natia likasa ntina azwa ntango osona bablandino mari na Londres mwasa pembe bagloria ziza olomona bagisele nzinga Taylor Evanda tina zo appel Australie avait na Yves Métis na tia likasa na monoko te siko bato basala babloka boye na senga nzambe vraiment limbisa bango po de nga na kosa babloka bongo te pona na mona nzambe voilà na sa mona nzambe na mona mangembo na profiter na pesa père spirituel na dadi esprit bambote pesa zali na pesi ba comité to mangembo ba olandanga biso de kosa babloka donc yo priya rapena na sa mwana mais babi bata maboke bo bata gua na nenga jete ngabe na soko moni bena gitala na bayaka na secret koko ba ino pe secret mozano mutagua te ngabe na gua makasi na nzambe te gua makasi na nzambe parce que 600 nzambe ne ya bien kioke zo succès moko boye après avec le temps aussi linao ngalingi 600 nzambe parce que lobby na lobby ndeti lelo oyo boye ba manager bazate modo sentir que to boule pe ba pesinga charge wana na jouer mingi masolo obete yango wana ke to beta masolo ngo bakisi alors na pesi mote na Fanny Tsumbuka l'intouchable et tentir non na mutune na olela ngo mabe motema ya masa nanga broli tout c'est boka mo skoni aza moi siné sur boka mo ni nga boka bon si tu bon na boko na mutute c'est bon yo na 8h c'est bon to continue na ntia bombo de tout jamais chargé mais mari babo ke na papa te pe bagisi la patronne papa letinga c'est la mi boka Jerry Kobetox papa on a fait tino mona arrêté mobali na ye na fait tino mobali na ye wana na éviter vie pour letinga skozelo ka mwasi nanga Jerry Kobetox motema ya mama nanga kapinga ololo mbayo Oscar na pale mite bebeti nde wana mina bangi ya vi so batangi ngati ya mabe te ayebi asali bana mboka na pese mote te asali bana mboka na pese mote latanga ko pa ke luke na Facebook na pese bizu ali bana mboka c'est que président linga ba dezo président linga ba ngata la linga ya yebi na bomba ye nga tangi kombo na ye place na biso ramba loba kitoko ya mama balakisa ngona ba futi pa côté oui mambo no ebisa yo mambo yo ya matata na profiter pe na pesa bambote na ser nanga dami na se place Hollande nga il faut expliquer bato ke to na miska coiffure salon mo kitoko na bandalunga face ka ya bichilex wana fedi ke to fandi wa mpepa kitoko mamba kitoko to na aussi ça va te bombela ngo leke belé na ozo sikoti ali apesa siko ko be sikoti pardon ka soni omoni siko yo leader la préférence mingi na bengo leader mari ba leader ba ko mebele siko ba leader ya bino oyo eza bien parce que musala eza na kati travail eza mamutu eza ke ba biso oyo tozo ya lelo ndetinga nga précédé parce que na non chef na zo c'est non formation ici là on le aussi la paix na tama ile na nga pour na sala pe groupe ah bon les amis de Jésus bon les amis de Jésus mama kamara Yesu bato na lende sakato lenda to kema na musala nzambe wana siko plan nga na nga te ke ona sa ba plan de banani basala mais baya ya bosa peka makasi bomeka rapeke ko ecarner ba rôle tout
bolinga kotika la place moko wana. Ah siko pe loko pe na ngito ya yango wana. Eric Baya ya boko linga kali susu ko incarner ba rôle makasi te. Oh disi oh ba bolinga ki pede ba mibale bele tu ba bango ba zo jouer ba normal ba comment jouer ba pede bolinga ba rôle mo bozo attirer ba se porte pa ba linga bino. Ndeti ki pede wana. Ba comprendre que eza ba rôle moko bozo ki misa dépense bilamba. Oh bongo tinga mutu normal bola que jouer PD pourquoi na jouer PD ce qui est rôle sengi qui na jouer PD so histoire wana sengaki qui comme kaka que film no so PD est-ce que ba film était faut ya yo jouer PD non côté on avait ba boma musala o do jouer bo jouer aka aventurer o aka na gondo wana moko na short wana o do boma cop po ba kima na bango ke biso to jouer normal na to jouer maso yo moni na jouer liboma na balabala ba film eza na poto na Ciel News TV vedi ke botala ba kololo Christelle Mamou botala ba kololo pango film wana l'idée non botala pe sous moto na nzambe dimaso to ke na ba Cynthia Bombo po na éviter que mère tout en sangara na to jouer ne parce que so to jouer na scène ngina si bana poto kamanti Cynthia Bombo lela Cynthia Bombo lela. Merci beaucoup to kende na malé meto cité Eric Kenzo mais yebisa na bato bazolanda yo balingaka yo na cinéma lelo cinéma na biso zo évoluer makasi par rapport ya ndenge ezaki liboso et pona yo zo juger internet eza bien koleka nzonzi internet yango eza nango bien parce que e facilité ba groupe fungwa mebele. Pour la facilité. Il y a un problème bateau ba fongole ba groupe ba Herman, ba loko ba Gabana, ba loko ba Chanel Bibomba. Te wana besoin de peka promotion moko. Te wana ina yeba te lemsu na yebite. Yo tsage wapi? Te lemsu ye président. Yo sana mbolo. Mbolo na groupe nini? Na la souk c'est pas ma mindondo. Na chef na mokonzi. Qui cause la internet est facilité ba tourner na bandeka ko lobe facilité ba tout parce que au moni ba coupe ça mi belé ton zonzing ezalaki wana peut-être que ba biso na ba bango oyo to ngato umela nano po ba bengo na casting ya mode bena simbi nini boy nde mami ndona bandeka ko simba simbi scénario abulemba mo ke président oyo tangi wana ya na film ya moi passé mais ton président on attend te ba président on attend ba président oyo tangi wana po ba benga bena na casting ba sali ba cheye ya bena moi passé. Mais les lots tellement internet est facilité mambo belé ba site fungwami lora ba Africa Vérité News TV lora ba site eza belé et so senga na yo ina œuvre na yo moi œuvre muke comme ça tie na yo muto kanga te et la mandé ata devi mais l'essentiel ga ko benga ba famille bandeko tellement que makambo ni fungwami pesi bango nyoso tout ba porte ba moluka ba meka bonne chance bo meka na bino bo meka peke bo sa musala bien bolinga teka ki dipu bandaki kaka oyo voilà to comme na shit yebisa batu ba film nini oyo eza déjà na chantier pour oyo uto tanga awa à part wana ba ko su bilengi nini na ko assurer ba fan to balandanga o balinganga ba film ezo ebele na ba oyo pe bozolinga ko meka ko linganga botaka musala bo jijenga na mte botaka musala na osala bientôt film oyo Cynthia Bombo eza su nini titre nini film oyo do fi ya masque non film oyo do tia kala mingi te awa eza su site nini Cynthia Bombo pa bosa nga na bosani mais na ozwango kaka ba film makase zo wana oyo na jouer Massa Piero mwana mama Chako na jouer na mwana papa Masasi ya bina ba film makasi oyo bina boza de cité mais mingi na obetela li solo na losambo na nga bientôt na SPLSA Galiano film salami bien ndeko quand to jouer quand to bundaki na yo avant kende nga pena lo continuer ka bagarre wana quand do ebisa nga ye to kembaka parce que yo da parler yo ndeko oyo ba te belé ba okamona ba TV mais da parler ba président gérer ba yebi voilà mais boza de cité na musalo na sali bientôt appelle sous na jouer sous ça na jouer sous Kolo Mobali merci président pour tenir na casting Kolo Mobali il est sous dégâts na lo na bande sous président chapelé semaine prochaine ba film oyo la patron to kota ba film na mbango mongwe kota po site internet de facilité biso to kota ba mona na profiter pe na pesa bambote na ba balinganga ba o tout ba sepela nga na moni vie na nga gi na pesa bambote pesa zali wana ba conseil na zo ba mikolo yango yo sala ye mambo bike bien na pesa mbote na Iget Kamanti na Canada place Hollande nga Giselle Zinga na pesa bambote belé vie na nga Yves Métis na Australie na pesa bambote belé na pesa Blandine Omari na Londres moi ça pembe na pesa bambote Gloria Ziza na pesa bambote ebelé na Kasha la Mulasi Serge Mulasi
famille Moulasi tout bazana na Amelia Moulasi na pe bambote belé na pesi bambote belé na Glody Galiano Jeff Bokul baya na pesi nous bambote place bozali mais pesa numéro te ba président na bo bongisa kaka ba président na bo bongisa mais biko ça problème na président mais pesa numéro te na bato bangi ba aider na musala ouais vous allez bien président bato tout bona posa o edenga so bolukinga sur Facebook obeti Eric Moulasi ba finga ndete ba benga pona finga te te so yo finga ya c'est no sentiment ndete ndaye ngona na pekisi ote so ko finga no finga nunga mais nzambe na ngaka ndem to confondre yo pona ba na mwana ya dadi SP so ko benga na plus 243 81 030 2014 plus 243 81 030 2014 olukinga sur Facebook beti Eric Moulasi omona nga moko na bureau te nga moko kane na daboye kana 3 bilamba na nga na vedé que na ba film tout mais bon 3 bilamba de sexe na ba film tout na mando changer merci na yo moko belle fille à deux images aussi Cynthia Bombo la patronne des cours t'es jamais chargé Cynthia Bombo mobalo fier te maka bika kitoko la fier mobalo wa rozoya rozala l'aise o pasa rana ye na éviter aux à l'aise na pese bambote aux avez na bébé Cynthia Bombo na pese sous merci belé na place otoza vedé que miska coiffure na bandali wana c'est na ngadami na se place azawana azolima mabanga c'est na ngadami mabanga le belé merci na nga l'aise na bika pour awa kopesa nyongo belé te pesa nga o ekoki na nga po esa nga pe pasité merci na yo moko parce que au penser na nga au mona nga na lobela pe mais ba président surtout yo tanga komo sita zoe boko bien atanga komo ngala za la te pot mukolo ba bunda ngala za la témoin te surtout yo nani PC le rose loko oh ton attend sacrifice amani na soki bongo si tomodi se bana poso yo lukanga ba na bandalungu ana ngaka si point wana yo moni ko no makasi yo moni ke olinga no ko sala nini yaka na yo afaka o banda bitumba nanga to bandika na prince to jouer no na scène to CPC bato après sima na ngoto na ko kata téléphone to kata nini wana na bingi mo igeti kamanti na Canada bango ba ko silisa na yo na Gisèle Zinga. Merci beaucoup ma tout mon les qui makasi na émission oyo Cynthia simbi caméra oyo de courte jambe nzambe Cynthia va pesa nga posa ya ko te yosani ya pesa ye caméra mususu à filmer en tout cas plaisir à trop ma tout mon les makasi Eric Kenzo to yambeli bino azo évoluer pemena Mami Ndondo et nazaki na répétition Mami Ndondo azo considérer makasi alobi azamona moko bien azamona moko botosi tika umela nano Eric question suka olongwa te na olongwa ki wapi te na olongwa te pas Mami Ndondo za na ngomba so longwa mamango na ndambo ya bato musupe na groupe bakolando na o so kozwa ebike soki na kolongwa c'est que funa tika kana les amis de Jésus pourtant où yeso roya au mati sa biso likolo de là c'est que zona longo faut les amis de Jésus. Merci beaucoup vraiment. Alors Cynthia Bombo tikala kana caméra pa Eric na tuna question moko ya suka to sisi na biso mais ba question zo ya na reposer le moko vrai ou faux on répondre ka par vrai ou faux question moko c'est matata ce que ça faux on le dit faux ce que ça vrai c'est bon Kenzo ta la caméra vrai ou faux Kenzo botana film ou théâtre faux et ça Léondé et ça l'a mabé parce que nga moi mkibu na botande no yo na kokina ta botande te na moi mkibu yo ça non na mona te chez les parents moi mkibu oh sona biso age yango kamwa na loba te koloba te pardon ana age mkibu na botande na ko soni no ibisa mamba bongo senga bien te merci beaucoup vraiment Cynthia Cynthia sinalenga to chiter vraiment na pesi mbote na salon Claude Kiba na Canada salon Claude Kiba na message ne komi muto na solo ka oyo obande ko pesa mbongo pa komi selanga otieli mbongo atilanga na Western azo tielanga ti monike aso la mabe merci beaucoup na salon Claude Kiba wana Cynthia Bombo zo la Sabino batch wana ko bientôt marche de santé pona to kanisa ba komedo batika biso et puis na bosanité masa nga Rodrigue Dimoke venanga Adricha motomètre beba ya baleki na bosanité bandeko nanga nyonso o bokoma bandeko nanga ibokomelanga na Facebook Jerry continue ba émission na yo ko bunda te ne baninga msuba bundi mais matika songo pe asa na raison ko bunda
pour quelque part père moko matika songo asa na raison ko bunda na ken piana mais le kwanga asa 207 na yete na makambo na ko ya sikoyo pour na eba ezaki nini na ko matika songo na ko ken piana na eba na gagner na beti muninga pour matika songo alobi asa bidel aki po a corriger bana ba sa makele na classe matika songo wetu. Alors Cynthia Bombo, merci beaucoup pour l'image na yo. Tokutana à la prochaine émission koya Eric, j'espère que vous allez emballer bosso TP ya sukate on est quand émission na biso na roleka pe belé makasi po oyo loreda clôture ya site na biso oyo clôture na suki 6 émission suka lelo na site yango oyo na okele mamako shebela dinganga omoni yenga mna susa omoni ke foje na foje nyonso je Cynthia Bombo vers suki yango. Si tu as la vision, si tu as la caméra, on a nini boé. Je dis que tu aussi, c'est un fauché na fauché. On a si tu as vraiment fauché na fauché. Voilà, belle dinga na sina lobby na komela ki on abi mutarobo ya yo akufa na tika biso. Kufa na tika biso pour miko to na système obeli opemi okufi olongwe. To continuer kaka bongo, to continuer kaka bongo. Bye bye, on se retrouve na numéro ko ya Eric, tu peux ça bango bye 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 bye. Bana Congo, bana poto, bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox, Jericho Betox, Jericho Betox, Jericho Betox, elengi na biso TV, elengi na biso TV avec Jericho Betox, y a pas à dire. Bon ça peut que n'oubliez pas que elengi na biso TV, Jericho Betox, tiens, minene.